Évangéliste, alors, on va la biso, tant de questions. De comme tout ça, papa va se faire cette biso, une émission récente, qui est allée dans Kachar Chaka, où il y a il y a mon ciné plutôt, Chaka Zulu. Je vais vous une question. Continuité histoire, et dire qu'on est dans le monde. Il y a tant de choses autour de la émission sur le domaine. Tout qui est dans la cérémonie, aux Juifs, peut-être, du Bakou, il y a des choses qui sont arrivées à moi, il y a champion d'Ingwe. Pourquoi on a dit ça? Il bosse à la chambre. Aye komona a lisapu pesi kanda potikala ki dia ba 1 minute akakomba. Ndo mona senga li net ba pesi ka likolo ringa pelisa. Place lisapu azalaki moto zanga. Andenga. Ça fait mal. Ici na niveau yo penza. Moto na combattre. Obika ke. Biso soto zabo ezapo na bolingo nzambe nazobika na bolingo nzambe kimia naza nango bolingo nzambe santé naza nango bolingo nzambe dona bika po na bolingo nzambe sa bolingo ya Yesu Kristo meto bika te donc prière tozana sakangami na ferme je dois bien autre là yo je dingo ben to kina o ezali bondi solo ya autre manière ko benga pe nzambe batu bande ko benga nzambe kala et ba le munge na dingo na mubutu et c'est biso la kaki biso cette fois-ci on met la solution bazwe bembe wana basali nini bazongisi yango tango bazongisi yango abengisi ko shaka na bakache mususu ya mitumba alubi makambo elekia wa bomoni yango te o makambo no bindenge za soboke konde bodobi shaka ba yeba bolexa certain na simanda kwa lexi asali beka otisi lo kwa binisi tala bikina ki continue section moi binisi abako tsaki nanu basekinya tsani ni nakele ko se renforcer lisusu nzaba linga yo soyite mais papa tant nazolo bana yo na mukana na Jérémie chapitre 1 verset 4 nzamba obi wutana no botamite nganzambe na yebi wutana no salami na libomama na otenga nzambe sina ponaki yo OK ozo do destin na nzamba yebaki donc nzamba ki ko kabola ngana batu nyonso kwa bendanga donc nga prière nanga na zanango o na osambela pa na nzambe ami ya mwana na biso ni bunga te na bakisi nzamba longola batu nyonso bakisi pembeni na ye OK atikala ye moko potozwa ta ya koluka epe ya kosolola na ye ya opesa ta ba condoléance ya koteya ye pe liloba na nzambe ya koyambisa ye Yesu Kristo to ndenge naza a prière nanga ya ngwa pona ebisaki okeno na okende jour wana na kende koteya soki baboko pesa nga ata 1 minute ya mateya pona ebi ba oboya na koluka na somba ta bultufu bana nzambo bolanda bo sombela nga bultufu ya munene pena o eza na son ata 250 mètres ba boyo ka son na kosala évangélisation na koteya ba bongo la mitemi sika vous comprenez na bomba na bomili sapo l'Équateur na bomi medo awa na Kinshasa na bomba Vasco même ne bemba kanza wana tongo ina kendo bi Vasco Olingo kima kanza kufit après kanza zayo nga na ebisa ngai nga okukangate non non kobanga kamena to loba oui nazalaki na kubanga metan bon nazaki na kubanga me kubanga comme tel tetalomoni e muto sana ndoki eloko liboso oyeba ete tidi ndoki abanga makambo tasinya kwaza sir na oya vous comprenez aza sir na oya malgré le baki nanga bongo tindaka ngana kende ko préparer donc nous ça se et tindaka ngana kende ko se préparer pour na se protéger pour na ebike non na luka ngambo ko gagner mutu oyo na luka ngambo ko vimbisa lokola mutu oyo na milukelaki ngambo
do esengaki nanga nakende ko rafuye batango wana nazwaka même biloko shaka ngam nazwaka obi mwana moke soka gagner mokolo bitumbe sala kani alelati na ba TV wana tango wana mwana nano komika cherte mwana wana nana komika cherte tango na bundi na papa na bango alela na TV aye kolela ti papa na biso na mbasu na lokolo bo bita mwana no ndenga komisinga to tambola na yo to si émission lobaka pona mo bulili zoya to tambola na yo ti epa na biso kuna na micro na caméra to émission to sala to telemisa wana ba betelo événement ndenge lokolo ne vimbaki ozolanda ndenge vimbaki obi papa mo mwana ndenga salinga po lokolo déformant na minute alobi na matadi na ba Congo na boma na bomi lisapo na Équateur na bomi emedo na Kinshasa moto nazo bomeza ndenge ozo comprendre soko beti mukolo yo kisi esoni mutami moni aza danger soko beti ye oyo kisi esoni ya champion Dingwe kokoma na Kinshasa liboso ya chambre Dingwe omoni kombo ebetami kokombola babwaki libanda ako bazi kombo wana babwaki libanda Chimboka ezobimisa milinga cigarette nayebi te okozana mwa idée ya cérémonie wana mpo bato ebele mpe babangi bon naza Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la vérité chrétienne avec Yves, Ipan, top d'infos. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne de promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Daniel, ex-magicien, zombie, Kachiromunini, Nganga, Ndoki, magicien, occultiste, Nabakomonu, ex. Nous déjà ex. Voilà. Nous allons sur la ébélé par rapport à la mort et Dingwe. Alors, ils arrivent à la réalisation, au basala univers où il y a catch. Alors, tout sur la ébélé, parce que dans mon niveau de ébélé, bah bêti ma solo. Tu voyez, bah on ensemble biso na bino, découvrons ensemble parce que ma camisa, la moto ya awa. Topé si papa Daniel Ngotier, vous nous sentez là yo. Oui. Il y a Etonga et puis il y a Moussa Nanzambe, tout bah évolution ça va. Mbote papa Ive Yesu Kristo aza mobateli malamu soki akobatela te oyo akokengela akosala mosala ya pole. Alors mosala na tata ezokende malamu. Oui, mosala na Nzambe eloko nyonso soki Yesu Kristo aza na kati nango etambolaka malamu ezala biso bato. Soki Yesu Kristo aza kati na biso tozwaka bomoi tozwaka kimia tozwaka esengo oyo alobi papa moko te mwana akosenga elipa apese libanga tombisi apese nyoka soki bato mabe bakopesa bana bango biloko ya malamu bongo Nzambe oyo apesi biso pema po ete pema eza eloko ya motuya oyo apesi na biso ebele oyo bakufi lelo nga na yo na bandeko baolanda biso toleki bango lelo kote me ye atiki biso pema po aza na projet moko kati ya 2025 oyo alingi asalela nga na yo na bandeko baolanda biso projet yango kombo nango projet ya paix pe projet ya esengo. Ça c'est bien. Alors le son beaucoup que tokota na sijina msomo kula lelo Nzambe malamu Nzambe na nguya Nzambe oyo atonda na mawa otonda na bolingo opesaka pema opesaka pe bomoi topesi o merci pour na souffle de vie oyo opesi biso na journaliste ndeko Yves na cameraman ndeko Bajik na bana nyonso na yo tata o bazolanda biso kati na émission oyo tika ete biso o tosala émission oyo na bana no bakolanda biso o bakisela bango pema tango molai bamona bakoko ya bakokololo basimba nzete moko te kati na mabota na biso na bakartier na biso na misala na biso akotikala kolongola pema na biso po tobombi yango na maboko no Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, on va la biso. Tout nous tant de questions. De comme tout ça, papa va se faire ce biso. Une émission récente. Qu'ils allaient dans Kachar Chaka. Au lieu, au Menga Kobena Moli Monae.
il y a mon ciné plutôt, Chaka Zulu. Je vais une question. Une question. Continuité histoire, il y a Eddie Monet Banimbo. Il y a tant de choses autour de l'Uba. Ah, on a 4 émissions sur les domaines. Tout qui est dans la cérémonie, aux yeux peut-être du Bakou, on a vu sur le territoire tout à l'heure, arrivé il y a moi, il y a champion Dingwe. Pourquoi on a dit ça? Il bosse à la chambre de Dingwe. Il y a un combo, Betami. Ebetami kokombola babwaki libanda ako bazi kombo wana babwaki libanda chimbo kezobimisa milinga cigarette ebite okozo na moi idée ya cérémonie wana po bato ebele pe babangi. Bon, naza pena na temps ya kosala publicité ya bakombo ya bato te. Mes prières nanga makasi yali nzambe abatela mwana na biso wana et apesa ye bomo ya tango molai et puis alongola nanu bato nyonso ya mabe pembeni na ye. Omoni nga nzambe po abenganga alongolaki nanu bato nyonso mabe pembeni nanga. Est-ce que vous l'entendez? Tokenda maluku na bar moko ya Polino na bundana kacher moko utaka matadi succès ayaka ne élève na simbe na bakisi. Mais bakisi wana ndeko Yves na yebisa ko na za témoignage vivant tokokoma kana Polino na maluku tokosala émission na kati ya bar wana. Ponga naza témoignage oye bima gauche droite te. Lelo moni bato ebele bakomi kozwa courage pe ya kolobela Seredingwe pe bamoni ke mutu oyo abunda na ye aza lelo en vie nzamba batela ye. Alobi e batebele pe bakomi koloba. Ozomona oui eza malamu mingi moto bima na komba wana contre ngana succès kao élève ne wana azika esika moto wana uta eyebana. Ozo comprendre eloko wana tango salamaki bakacher nyonso na ona bande kolia na bango komela na bango bakotaki na kati ya likambo wana babundisaki bakomaki bango na ngada on atikalaki sel awa na kati ya monde kati na tikalaki ngamoko na ndeko nanga oya kufa wana shaka wana zalaki vie nanga akomaki ndeko nanga akomaki ami nanga donc tikalaka biso mibale puisque bon souvenir o na salelaka shaka akokaki kobosana nga na ntango ya pasi te tonga mpe na oke kobosana na ntango ya pasi te donc tokomaki uni sauf ke nakoka kodefendre ete mokolo ya liwa na ye po atikala na bomo po bible eloba na biso na Matthieu chapitre 6 verset 27 nani kati na bino mpo na komitungisa na ye akoki kobakisa ata une seconde kati ya bomoi na ye. Donc wana prise ya nzambe asukisa moto nyonso. Donc so nakomi na vexe wana komi kaka wana ata naza wapi nafukamaka mabolongo na se kopesa nzambe merci na ngolu oyo apesinga. Donc nzambe akabolaki nga na bato nyonso ntango natikali na shaka pa ekopinda kofi natikalaki ser na eko kangamana kacher moko kanza molimo mpe vanda na kimia o na ebisaki yo tango akufi na ye na matanga na ebu kala mingi te pe na matanga wana edingwa eko ya wana na bakacher na tout va changer 6e sens ebisinga ka telema na temi na nyina longa benga lobi Vasco on edingwe awa na lundu ata tokokende na yo ngana zoloba makambo oyo na yebi pe na moni salama ozolanda nazolo ba biloba lo batene na komomona batu musu ba oleka na TV ba olo ba biloba lo ba pona sentiment basala la vie non ngana olobo eza témoignage abenga ngalobi Vasco bakatia bazalaki ebele wana Belgique étudiant bazalaki ebele ne bembe ya kanza fils même moi ça kanza pa zalaki wana kwa kopia bango mbote po kanza kufaki a partir bomba alobi Vasco kanza kufi etikali yo pozo kufa
aloba na ngango edingwe aloba na ngango boye na miso ya population 2017 serwa nzoto ekómosila nga nakomi kobela nga nayebisa yo mpe nazobandela koloba luka mpe bakatiere mosusu bosana bango mpe na bamission oyo baza badiversaire neme babunda na ye te edingwe soki ndenge azalaki soki obundi na ye osali na ye nil to ganye ye kombo na ye akoboma yo ye moko alobi wana na bemission mosusu bosali oyo bosala na ye alobi te soki obundi na ye retour kebe kozala danger ozo comprendre aloba na nga pena Vasco mpo na kanza mpe bazalaki na bateraillement ya makambo mpo elekaka kota este ya bakomba kaka ya kati donc ndenge ozoyoka mwana nde azoloba na yo na bemission mosusu na bandi ke papa na biso soko ane na problème ne likolo ya ringi na boye azalaki na problème na motu te oui boye azalaki na problème na motu te mais soko ane na problème ne likolo ya ringi na komba donc yo oyokisi eka soni bokenili to oganye ye kombo na yo fokufa Bolivier baganye edingwe liboso ya municipal wana tokokeno liboso ya municipal a Pascal ono tuna liwa Olivier akiti na bis akati prince akomika liboso ya porte ya municipal akwea wana mutu pasi akufela kaka wana melo mo pe petit toloba petit dinga lobi bato baganya emi anotige la bango ayi bato baganya na bakombela ya tikelio so amoni droye pe na force na yo ma simata ngoyande yanga ndo ba actual papa na ngai omoni nakoti makambo bezesame ya mokili te mezana makambo so mesa mokili balobaka po moni badohaka makambo ya mokili komi idolatrie lisumu epa na nzambe me na makambo so balobakela mwa toli mesa moko alobi mwana moke soko aganye mokolo bitumba esalaka nini alelati na batv wana ntango wana mwana wana akomi kachere te mwana wana nana komi kachere te ntango nga nabundi na papa na bango alela na tv aye kolela ti papa na biso na mbaso na lokolo bwa bita mwana no ndenge akomisinga totambola na yo tosisa émission alobaka mpona mwa molili ezoya totambola na yo ti epa na biso kuna na micro na caméra to émission tosala totelemisa wana babetelo événement ndenge lokolo ne evimbaki ozolanda ndenge evimbaki wabi papa mwana ndenge asalinga mpo lokolo déforma na minute alobi na matadi na bakongo na boma na bomi lisapo na Équateur na bomi emedo na Kinshasa moto nazoboma eza ndenge ozo comprendre soko beti mukolo oyokisi esoni moto amimoni aza danger soko beti ye oyokisi esoni na miso ya bato akosala nini akoluka ya na vengeance akoya nango ezani ye soko vengeance eyaki koboma donc so kutene na ringi retour efwa boma yango mona linga kobalusanga ntaba le 31 décembre même moto moso azoloba na bemiso asimba ekombo wana ozoloba tuna ye po ezalaki lelo na ye azalaki mwana oyo abimisa mpe ya liboso akati zona mena olande yana komi papa leki mais non ye paza mwana ya edingo oyo abimisi mpe kachere ya liboso edingo abimisi eza nde ye tipe wana asimba ekombo nga natanga bakombo badingo totanga puiske tobeta basouvenir oyo epasa totalisa bato biso bato bundane tozalaka na ye makambo nini eleka na ya malamu na ya mabe ozo comprendre puisque lokolo evimbaka ye vis-à-vis boye na invoke na bendi courant na poto na forme mabele resho mabele na sengi nzungu bapenga nzungu na mai na te na fungoli resho mabele boye komi resho na fungoli yango mai ekomo toka na tindiki na zo mabele lokone na tiwana lokole komo vimbe pesa ikanda papa mondenge mwana asalinga na bomba na bomili sapo l'Équateur na bomi medo awa na Kinshasa na boma Vasco même ne bemba kanza wana tonga ina kendo bi Vasco olingo kima kanza kufit après kanza zayo nga na ebisa ngai nga okukanga te oui nazalaki na kubanga metan bon nazalaki na kubanga me kubanga comme tel tetalomoni e muto za na ndoki eloko liboso oyeba ete tidi
donc abanga makambo ta sinya waza sir na oya vous comprenez aza sir na oya malgré le baki nanga bongo tindaka ngana kende ko préparer et tindaka ngana kende ko se préparer pour na se protéger pour na yebi keno na luka ngambo ko gagner mutu oyo na luka ngambo ko vimbisa lokola mutu oyo na milukela ki ngambo do esenga ki nanga na kende ko rafu yeba tango na zwaka même biloko kwa chaka ngam na zwaka mais senga kasi ko na ke ko nini na kende ko se renforcer lisusu nzamba ninga yo soyite mais papa tango na zolo bana yo na mukana na Jérémie chapitre 1 verset 4 nzamba obi wutana no botamite nganzambe na yebi wutana no salami na libomama na otenga nzambe sina ponaki yo OK ozo do destin na nzamba yebaki donc nzamba ki ko kabola ngana batu nyonso kwa bendanga donc la prière nanga naza nango o no sambela pa na nzambe am ya mona na biso ne bunga te na bakisi nzamba longola batu nyonso bakisi pembeni na ye OK atikala ye moko poto zwa ta ya koluka epe ya kosolola na ye ya opesa ta ba condoléance ya koteya ye pe liloba na nzambe ya koyambisa ye Yesu Kristo to ndenge naza a prière nanga ya ngwa pona ebisa ki okeno na okende jour wana na kende koteya soki baboko pesa nga ata une minute ya mateya pona ebi ba oboya na koluka na somba ta bultufu bana nzambo bolanda bo sombela nga bultufu ya monene pena o eza na son ata 250 mètres ba boyo ka son na kosala évangélisation na koteya ba bongo la meteme sika vous comprenez malgré bande comme souvent bi ko kende te na ba journaliste mo ko kende te boy so kwa na Yesu Kristo na ebite so ko banga ni puis na otango na oui na consulter na nzambe na ebika ko répondre nga voilà mais na ebika ko répondre donc prière na ngezali am ya mwana wana ebunga te na bakisi nzamba longola batu nyonso bakisi pembeni naye nzamba longola ba conseil nyonso ba o ba koya pa ne kwa multiplier lisusu pour na landi alobi ke non edingwe obo yebaki na 2000 soki 7 ya série 7 na série 7 aza série 7 série 7 c'est-à-dire edingwa bandi kati na ne société série 7 obe edingwe obo yebaki série 7 na série 8 na série 9 bien eu assez ils ont déjà langage moko ozo comprendre badika ils ont déjà langage moko oyo azo sala nini azo pesa OK donc c'est que edingwa seko soko landaki na ebisa ko no be dingwa kufite ezaki langage na ebisi ozo comprendre po ami kotisi déjà kata mwana c'est quoi kotika oyo baza maele mukie baya kuwela banzungu wana papa batu bakobela maboma pe batu bakufa na be mission na olanda babilo musu batu bakomo sala na koloba na be mission bona ndo mona pena oyo pena molimo wana deja ekotie ekomi de ko sala nini ko troubler mutu tout landa ya bien na kusa pena ya nzungu wana te ya bia lingi kukuta kutana makamwate o papa pisaki yango wana kaya papa ngana yebisaki yo na misu ya honorable na biso Eliezer est-ce que banda champion tinzamba zumoli mona yake otikali komona ye banda oyo Eliezer ayaki atelemi ba cameraman ba telemi akotisi mwana na samakolo azuba bikeko babiloko nyonso apesi mwana otikali komona abunda lisusu banda wana abunda ke bakena mwana na nini na mbujimai lokolo éléphant gagnaki na mbujimai ye pas memi mwana ne na mbujimai ke pour gagner l'éléphant après pour gagner éléphant kufa na gagner l'éléphant ye mon papa tout mwana papa tikala ko bunda lisusu te OK éléphant gagnaka ye ya bengi mwana uti poto asali cérémonie na miso honorable Eliezer akote na sama ko na pesie bani muko na pesaka mwana na ebiloko ne nyonso yango wana bozoluka nini
na oyo biso nyonso papa Yves eloko ozomona baobenga nzungu eza nzungu te ndenge omona awa nde bana bazolamba fufu awa te nzungu ezopresente bakisi ya mutu nyonso asa papa yolanda ngo te lukela biso émission basane papa nange eza langage mutu apreparaka successeur soki aprofite mutu apreparaka successeur ntango aza na vie mo ntango towana bamonde wana boye soki diable akomi deya na besoin kozwa yo biso mpe toyebaka diable akomi oluka zwa biso tokomprendaka yango eza contrat mystique eza contrat barenouvelaka yango ti yo moko mpo omona orenouvele moke bapesi ota moke orenouvele moke bapesi ota moke apreparaki déjà mwana na ye ya vie donc c'est-à-dire akotaki déjà kati ya mwana na ye est-ce que comprendre neyebi te naloba ndenge mpo papa Yves oloba donc mwana ndenge aza na ye kimi aza sérieux bino bowelela na bino ya yebi aza na kode wana mobimba mais nayebi so bato bakobela mabomba et puis omoni après liwa yedingwe oyo soka bakundi ye eza na bapaster baolanda na bakufa eza na bajournaliste oyo ya bino ya YouTube oyo baolanda na bakokufa ezala ya batv bazali baolanda na bakokufa eya na bamusicien religieux na bamusicien mokili baolanda na bakokufa bazali ta yango oyo barenonce nga nazoyebisa yo nalobi ye moko envie abanda ekoloba nini ye moko envie abanda ekoloba nini nazoloba na bapaster nyonso bazwa bakisi mpa na nga basala nini baya kozongisa asenge bango envie te baya kozongisa baoyo batiaki te bazokeye na bango te azokeye na bango papa batu bakosila notela na mwa bana misusu boye bakoma bafetishe bakoma na bakisi babibiso nzungu atokele mwana na yebi koda de a azatala ngai après makambo ya kacher wana na mazi ngade tokanga makana shaka oyebi ke de 2000 banda 2013 nenge kacher wana zikaka ndenga zika na edite moto ebimaka kabwe maluko eza wana koyoka ko ti akoma makako kota kenda na edite ko banda 2000 ko banda na edite soka na bomo ito akufa kwa koma makako ko banda 2013 wana na tikala ki ko bunda te metolaki na shaka makambu nyonso secret nyonso shaka nga na yebaka secret nyonso yanga shaka yebaka po tokomaka linzaka na mosapi totravaillaka na ye yango tozoya makambo ya shaka tokoloba tozoya toana debi ya nini nazo répondre mpe tozo évoluer na question oyo tongaki ozomona code nyonso shaka ntango santé komi kocomplike boyeboye avant ntinga obidegama nga na mwede ya bangonga nange ezokokana okende koservir mais tala makambo nange eza boye ntango shaka kufi nakepa na bango nga nayaki nanga kaka na compte ya famille na bandi po ataka tiere moko te azalaki na part na nga apartir ya makambo wana ozolanda apartir ya makambo eleka na bango papa mokolo mpe oyo ya cérémonie ya shaka poka komoni baimage yango paster Blaise soki ofilmaki baimage wana tokasala recherche na bandeko mosusu bafilma nayebi to bana baimage wana boya kopesa biso na Yves totiango nakendaka na bord na biso moko bapende ya lokola mokila na vanda bakacher baye ebele bedingo bamati likolo ya ringi baluka bazwa biloko ya shaka moto akokaka za te tonga na mati kaka na bandi bencartation na beleli ye cercueil emata dans le vide tokesala no émission kana autorité awa eza musika te nga babilo nazoloba eza bepreuve makambo leka cercueil pene elongwe na ringi emati boye eringi ebukani par terre bato nyonso kao bakumbwa meme mwasi edingwe kao edingwe moto akola mosele po edingwe ayebaki ke moto akoka kozwa biloko ya shaka aza te siko nga lokwa nazalaki na kode nango nasali nini nazwa epuis na cérémonie wana bato bakufaka apres bazali oyo bamata likolo ringi aba oyo bakenda bazali batete bakenda kacher wana mwasi tete
ande koli musalibele moko ya carte to bato ebele bakenda Ozolanda et même bato ebele après bembi bato ebele totanga bakombo te pour bapublicité za Yesu. Donc c'est que tu vois chaque Zulu ayeba ili wana ike na okende na vie service. Maza moto nanga. Obongo kanisi neti champion nga ke bo ayeba kite. Ye moko ayeba ki aza grand maître. Tala. Na ute ko pesa témoignage moko ya likelimba. Ya bando. Tout ça la ngonga na yo décembre janvier. Moto akomona makambo komi yango na suka akoluka pe ko renouveler. Mais les problèmes oyanga grave ba pasteur basonga qui était pour vieux pena lukaki basali ya nzambe na négation abimisi ba mbongo na keti ba voyage yobi ba mboka na kenda mais côté nyoso okenda zo mona gake no ya zaka likolo bango bana se abandaki koluka bibiko yango moninga prière na ngezani pour moi na mosali ya nzambe na nzela na eba kebele bakobika. Donc Zamba Longo akabola yena ba mbuma nyonso mabe bato bakisi ba conseiller bandoki. Ba puisque okoza na besoin ko ekoluka ye groupe wana ko tia blocage. Toi na poso feta na ye. Dieu dinga zali mosali nzambe. Mais oui, akoza na mosali nzambe. A mosali nzambe te mais akoza na mosali nzambe. Soki a se repentir. Ezo senga biso to na mosala ya koluka ye. Kokutane kusolola naye mokutane ndenge nini tato omona na misono koya zoya bayambie na kombo ba cérémonie kombo yana ba signification bele yango pe papa Yves ndenge ozokenda ka de mission wana bisika wana ndeko nanga il faut bien prier. Bien sûr ozo aider bato belé bazolanda émission pour ba comprendre balanda champion ya Congo matanga ndenge c'est ça malam mais il faut beaucoup prier. Bon on a vu ko sambela et puis avant to bande émission to sambelité soki loko moko mabe utaki na ko take yo kuna donc d'ailleurs kutango zokota awa makila na Yesu Kristo esukola yo ko awa les barrières à makila na Yesu yango nde mutelonga nyoso. Mais il faut beaucoup prier puisque basala kalikopana ndokite. Ozo comprendre kombo wana ba signification bele. Kaka kombo moni kombo wana kombo kako zomona kombo wana. Eza na ba signification bele. Kaka kombo moni ba geste bazo sala wana. Ba sacrifice zo leka wana. Kaka kombo zomona wana boye bazo sala ba cérémonie wana bazo bondela nango pe esprit wana. Kaka kombo nengo zomona bosa ba cérémonie bazo bondia nango besprit batomboka te ba mabesa la ma place wana te. Kaka kombo zomona wana bakoluka bakangela ngo mbule beta te. Kombo ezana makambo ebele. Kaka kombo zomona wana bazo kabela nango pe ba étoile ya batu na kombo wana parti ya bopepende ba popona wana. Donc yo monyo koti ba popola boye ba longola nde étoile no ezokende besprit bazozwa yango ba popola ba yo moni ba bwaki mais ba sangisi bino ba surtout zaki na babilo mususu na invoke na okiposa ba besprit esinga to na posa komela makila na tali aweza komba kati na zo problème na l'état na ko bima net na point na biso na boye na bimi na tali kaka nzete moko na invoke na koti zombie na sali incartation na bendi milimo batu nyonso ba otala nga na koti yango na nzete na bandi komela nzete makilo mwa batu batikali kidiba boye omona pena mutatikali bo okutala ka bo émotion nzete zo bimisa makila mais na koti milimo na bango na kati na osani na bando mela makila na bango partant nzete ezanga te mutu na zomela eza oya koti kati na nganda zomela. Est-ce que vous comprenez? Donc bisika bongo pe ko kende fo ko sambela mingi yango moninga na ebiso même atanga wana sono ke ko prêcher parole de Dieu na connect ko na kina jeune auto fongola kala mingi te na tamboli na ngodo mabondi de na bandaki ya. Donc soki nzamba lobina kende ndenge se David atuni nzambe na landa nzamba obilanda soka répondre ngana kende bana nzambe de ba somba ka bultu fia ya munene ezalaka bosoma déjà bluetooth munene bosoba boko pesa binoni to sa kaka na porte classe bazo kota des places to sala. Voilà balobi jour ya veillé ba conseil que ça pour 5 minutes après si
bonjour est-ce que yaza na ya kokufa ou bien sali disparition ba monde sokaza kokufa loba atatolaki na monoko na ye na lolembo na ye ke Yesu Kristo aza nzambe andimaki ye wana kufi ake na lieu de repos po moto akobongola mpe motema na 2 secondes to na 1 minute asofe wana te na lieu de repos corps na ye kopema na kimia mais soki kaka kei na babiloko na ye wana ke na ye te asali changement monde wana bomona na posa pamba ye azane mobimba quand même kiti oyo tango azalaki na vie ande kovanda ngo na ténèbres quand le même kiti pas kovanda oye akomaki conseiller ya diable donc la gina ba monde wana ya ki conseiller c'est fait. C'est vrai. Mais d'abord aza akokufa te doza ba terme moko bazoyebisa bino pour comprendre ngo faut la moto ya sagesse au sana makambo doza akokufa ta sana bombo okoyoka bato bakobanda komone dingo mais moto aliboso akomone dingo abela liboma oui bato ba komona ye et puis lenga za on eza na bato bazo invoquer ye vous comprenez bazo invoquer puisque bazo le la code wana OK code wana mwana silence ayebi makamba papa na nyonso de a z awole la nini yo so mona moto oya simbi maki na maboko awole la makambo ya bitumba awole la te poza si po bino ba komi ko kedona na ba cimetière luke mission na kache muso atele aleke mission moko wana ya bango mateto bi pouvoir wana balinga te ngana consultant sangisa bespringa mo jwango. Vous comprenez? OK, moi on a vendu silence au sekabango. Po bakacher bakokufa pona koela nzungu wana bakobela maboma ngana ebisio. Et puis pasteur nyonso azwa kisi pa na ye. Renoncer. Yakata na police surtout wana biso ba pasteur to publiaka bato te. Moto ayebi ndenge bakangaka inde yebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka inde yebi babongisaka yaka tokopeso ba directive ba prière tokotumba biloko wana ozongeli kosalela nzamba solo. Voilà. Mais soko bombi après enterrement oyo ba pasteur ba okende ba musicien ba okende ba journaliste ba okende doza na yo même ba comédien. OK. Voilà, ça c'est bien ba kokenda nzamba sunga ba bongola mitema po babika ba renoncer ndenge mukanda na Colossiens chapitre 3 nazo beka c'était toujours na verset 11 Colossiens chapitre 3 verset 8 nzamba lobi bo renoncer na mabe na bino na masumu na bino po bobika soko boko o bakota nalo ba oyo bakota po ezane belé bazwe pa na yo omoni ya biso nzambe nda tumba biloko wana a délivrer biso. OK. Oya fungoli motema atiki misala wana. Oya boya atikali ya diable. Ozomona eza différent na oyo ya yi. Po akomema bato ebele. Oh mema bato ebele. Kwa sana bato ataki dia na ba liste po ya bika. Oh. Sikotango akei ba liste wana ezo kontela. Papa Yves, okomuna na mabota mususu na anemo batu basili ata 3. Donc chaque année batu bakomi kolandana. Et musu bokomo kanga mabino na bino bando. Meza na moto moko. Oya tika liste moko. Esi akenda. Mais chaque mutu ayaka. Kolandela liste oya tika. Alors batu so ba liste wana so baluki Yesu te ba okende. Voilà, Barokenda. Tout est dans le dossier où il y a Madame Chaka. Chaka Zulu. Et c'est le même qui peut obéir à la molie. Moi, bilo qu'on a trouvé dans ça, la même plus la sango. Moi, c'est moi. Balukaka basango bakoka été Chaka Silis abomana basango. Oui, Chaka abomana basango. Pasteur Blaise Azona Nanga yebi tonga na zobela na ko Saint Joseph sangwe na kufi ayoki ki na biki. Aebisi leki na yo ketala leki na biko kende te chaque avec soka zo bela bongo alinga biko mona bengo alobi yakotala nga awa mukongo pasi asimba nga tala na ntango ko simbo te je nous me joue na yo te ndenge leki na ebisi do abanga kipekola donc nga na yebaka te
nga na utaka voyage na ba master moko boye Kimbokoto na Lemba na ekoya viepa utaka Angola ayekoya ok bataki wana deja bandaka mokolo moka na midi boye tovandi namona kaka ye na kar ntango akomi na kar maître ndenge nini bien naye kozwa tokóma nanu pale omati na pale kaka lupango na bango monene atikala eka ye na leki na ye mopa oti kokufa bolimo na evanda na kimi toke kuna bobundako mpena monene ka ye moko leki nayaki na porte asi tokoti na kai tovandi asombi exécuteur kwanga nini tokomi kolia tala boye ba 12h30 porte ezalaki polele mopepe kutu ebeti porte ekanga porte ntango ekangi porte natuni maître oyo nini obi yo telema kaka evoke abokoyebisanga lobi me yebisango ni na bandi bamoko evoke na lobelela esprit moko boye nazalaka nango wana banda na obelela yango na yoki sikoyo makolo ya motuko na moskape ko na bandi koevoke siko kobela baesprit naokape na voi ya mwasi yo nani ozokota makambo shaka tindakinga esika tindakinga nakoma te yango nazoya kozonga nasala nini nazwa ye tokende kokontinue bolingo na biso kriyela yo ebia kanganga na bazen alataki boya buwakanga na kekoya na kicha oyo ekomi siko makambo mosusu talaka sero wana naza nano représentant ya monde astral nga nde chef ya prison ozo comprendre nga nde chef ya prison Afrique mobimba na evoka sikoyo na beleli esprit wana oyo bato église wana batiaka ye na baéglise na bango babenge soki Marie nani wana c'est Marie Maigouin ye nde chef ya prison ya monde entier ye moto atali bamai nyonso kosia mai nyonso eza prison na belela ye sikoyo nde naye kobele na bandi baincartation naye kokanga esprit ya mwasi wana tiango nasengi chaka molangi yayeli ngai kalebasi kotisa yango na kalebasi totienzi te na evoke sikoyo natindi kalebasi wana kati ya prison yondasa nde toblokaki ezalaki ne parapres sikoyo aye koyebisanga abanda kokende bakomba na ntango akei na mwasi besprit basengi ye mwasi ntango basengi ye mwasi wana azalaki na shwa te asakrifie mwasi talaka bato bolongwe na mwasi na 9h 11h sango ezoya mwasi akufi ni accident azalaki maladi te nini te ye mo moto asakrifie ntango sikoyo baye kozonga baye kozonga mwasi wana mpe azalaki mosaka ta ndeko na bango mosaka iparete bayaki mpe baparate ozolanda mwasi wana azalaki mpe likango ya musicien moko akufa nakoyi so kombo maliki ya musicien wana si ozolanda azalaki mpe dansese sikoyo ntango basakata baye batali basengi sikoyo ebemba mwana na bango basukola ye oyebikala bibembe banda otsapina na bamorgi te to bazwi bake kosukola basali yango bikilakila basali yango bikilakila batie bambila batie batonga batie bagilete batie bamaki babiloko ebe batie na sexe kotia batie na sexe ya mwasi wana banzambe baolimbisanga balatise bie baye na bembe batie na cercueil bato bakontinue kolela siko kachere moko azalaki na bakongo na otanga kombona ete po publicité za yesu alobi nake bemba shaka te tika nakenda ta koloka kuna na ndenge ya esprit natala makambo eleka kuna mpona saa nini nazonga entre temps bakachere bazalaki ebele
bazomona eloko wana te siko ye tango aye koluka po aye na visa bote azwi tante ozomona obi na yaka kata koluka na butu wana na esprit alors tango aye sikoyo nda ye ko trouver eloko wana alobi bato basali bopwani benga komisa shaka ndo moni amizongisi rapide azwi mutuka taka nzela bakongo na otanga kombo katia to po publicité ya Yesu Christ bato boze na tanga kombo ni na otanga te parce que chaque azo racontenga azwi mutuka aye kobima ba 10 heures tango aye kobima akutana ne bembe wana na prince po ebembe ne bande kopola kolumba solo ebembe oyo moni ba sacrifier na monde à ténèbres bazala ka pression ke alors coupé sikoyo azongi ayoya à 10 heures ayokuta corps bana ngaki comme il y a na prince po bango bazaki na 3e direction ya et bembe se bimi na prince papa réseau beta banini ba kacher wana ya telemi 6 ya bibo kitsa bakitsa bakache musu batomboke yo nini ozala kitozo ya retard obite bozongi salimbo bozongi sango ezonga te kozonga te kende RC ka komi ko pola solo bobi bozongi sa bozoyaka na baloyenge bomeli ba masanga bamona bino eloko ezoleka bino boyebi yango bozongi sa a insister na bimisi des ordres nde bazwi ebembe wana bamiko musu bobi ezonga nana bazwi ebembe wana basali nini bazongisi yango tango bazongisi yango abengisi ko shaka na bakache mususu ya mikolo alobi makambo eleki awa bomoni yango te oyo makambo no bindenge eza soboke kondebo elobi shaka bayeba bolekisa certain na nsima ndako alexi asali becartation akotisi loloko abimisi tala bikinaki continue section monsi abimisi avakota saki nanu baserimonia invoke babimisi biloko tango babimisi bagomoni biloko bino nyonso boza bobanganga mathématique banyonso basutuka même ye champion azalaki wana eloko mpe bande kolekela shaka po ye mpe na shaka ebande kosimba te eloko ebande kolekela shaka nde koyebisanga na comprendaka te estce ye mpe ayebaka kaka na kati to amonaka te maza mpe moto omoni eloo mosusu ekosalama soki otire no mpe na attention wana tokoyeba mais ye lokola ayaki koluka yango amonaki yango omoni nde alongolaki yango alongoli eloko wana basali bencartation papa bajuske ebili bakekunda bakekunda famille wana esiliki donc toka balongoli biloko ya likolo eyinda mbula bakake banda bakekunda ebili famille mpe mbamoko etikala kozonga wana te lobi nango mama mwasi aya na likuta na to obi yo nga nzongo mona maboko lokola nakoki yo te nga nazokende koluka ti partout ata mutu nanga kolala na se kolala na yo foto mama mwasi wana mi sacrifiaka mpona mwana na po kaka shaka pasala nini akende bien aimé litomba nini koganye nyonso ya mokili mpona basuccès osilisa milimo ya bato kasi lobi obungisa bomoi na yo eloko nini okoki kofuta epa na nzambe kozwa yango lisusu omoni nde sikoyo abandi korencontre ngeloko wana abandi na obi wi nayebi makambo oyo nyonso nayebi yango wana biso toza na nini na kote ya kwilu na bulungu arencontenga abi ndenge ezalaki me merci ndongo osungenga mpo likambo oyo na sosia basango bakufa masa na nga aleluya ntango ebandeli nga na ngola kima nga na likambo bato bamemaka nga nalela kaka bokongo mpasi botala nga ntango basimbi bakei mponga mokila na nganga ndo ezalaka na nsima ye azoshaka azorencontre nga ndenge donc napesa basacrifice mpona kokanga kaka esikoyo me ndenge oyo okangi yango nakangama ye nopamba te antuka totikalaka biso mibale yaya na leki makambo na biso mibale moto
kabelanga bambongo nde totikalaka bien yango moni ntango ekomelaka nga ye azalaka maladi ayaki te mabina tala nano na kati ya sali wana nini ezoleka nda ye komona eloko wana ye mpe na tour na ya kosala nini aya kosauve nga mais na ka wana mpe ya kosauve yo lisapo mpe ekomelaka ye lisapo ezalaki problème lisapo azalaki kachere ya bikodi kachi esika biso tozalaki na bikodi kachi ya Selema donc Selema akei totikalaki na basiboli te sititre ya banini ozo comprendre sititre ya koregion ke siboli titi nde totikali siko lisapo bazwaki ye ndenge ezalaka kaka ke tout va changer na bakomba na ye babenge pa ya kobunda ezalaka nango tango akei meshe ezaka ya problème ya bakati ya biso bakatiere ya tango wana mponga deya na koma mosala ya nzambe na tango wana bikodi totikalaki na elembo kaka ya Selemani Selemani baleka biso ye eyebani na komba suka wana nde balekela na Selemani donc eloko wana etikalaka mesha na bakatiere nyonso bikodi sikoyo tango edingwe azobunda na tata poya na boma lisapo deja azalaki ya contact na tata poya ayebi senga na kopuyo vie foto sa nini todule po batel bralima ezalaka bra Congo ataka mbongo belange bawe na bakazi ya masanga po ayebi so sunga na gagner mbongo bakazi ya masanga nyonso kozwa bien toyana mechana ndesko edingo azobunda na poya soki asali eloko mo lisapo azobloka soki asali eloko mo lisapo azobloka ngo atali mpena kombeko mabe akomi soki okoluka eloko ezobeba oyo nani azokanganga puisque adversaire no naza na ye esi nazwi ye me eloko nini ezosauve na se mais babi lisapo nayebi mwana na ye te moto alobi bongo akosi sala émission na oyo akomi champion du Congo lelo oyo Lukamba Siboli sala émission na ye oyebi biso lisapo azalaki kachere ya bikodi kati international ya Selema azalaki na tomba chantier siko ntango edingo akomi kotala alobi nani oyo azoblokenga po poya esi na zwe na maboko poya wana champion ya bakongo esi na zwe na maboko me nani siko oyo azosala nini azobloke makambo na nge simba te aye komona lisapo pesi ekanda po etikalaki deya ba 1 minute akakomba ndo mona senga limete bapesi eka likolo ya ringa pelisa place lisapo azalaki moto andenga ça fait mal kisi na niveau oyo mpenza moto ana na komba tembo obika te biso so toza boye eza mpona bolingo ya Nzambe nazobika na bolingo ya Nzambe kimia naza nango bolingo ya Nzambe sante naza nango bolingo ya Nzambe do nabika mpona bolingo ya Nzambe sa bolingo ya Yesu Kristo me tobika te donc prière toza nango tokondela makasi mpona famille ya ndeko na biso akei wana papa na biso akei wana mpe Nzambe akabola mwana na ye na bato nyonso bakisi po biso mosali ya Nzambe nazwa nzela ya koaproche ye tosolola na te eloba na Nzambe nga na oza neti bapaster wana te nge eloko ya liboso mateya mpe koyambisa ye Yesu Kristo ale nakangami na ye na fermisema nakangami ne na fermisema je dois bien azotala yo je edingo mais tokenda oyo ezali bongo lisolo ya oyo tobandaki kobenga mpe Nzambe bato bandaki kobenga ye Nzambe kala ebale mbonge na edingo na mobutu esaki biso olakaki biso cette fois-ci obetela biso lisolo yango ezalaki ndenge nini tobetaki yango neti te tosilisaki ndenge babomaki ye donc ebale mbonge alingaki kobangisa mobutu donc mobutu akomi kolukisa ye po ye atekaki sekret ya mobutu
ebale mbonge azalaki politicien te azalaki moni bapaster ya lelo babatami mingi na nsima bible me bango bamibimisaki neti beglize ya bapevalongo ndenge mibimisa ya babima ndenge mibimisa me lelo moni beglize mosusu abima ezalaka lisu na rythme neti abima te bachanza moke bakoma neti mwa reve me bazalaka abima mpo bana bamai bapratike babiloko ebele ozomona soki ebale mbonge eki baeglize oyoka mpena binzambi ozomona donc beglize oyo bandako wana babikolaka bamakambo ebele sikoyo ebale mbonge ambiye moto initiaka Mobutu yango moni Mobutu azwaka ya bande kopesa ba fonction moko commissaire ambassadeur moko commissaire ministre babiloko ndenge wana sikoyo tango aye kobimisa secret epa mwasi ya Mobutu ndenge Mobutu azaka mwasi ake kodécouvrir secret wana a partir ya wana ndesko Mobutu apesaki ordre baluke bako ye atake mystérieux à comprendre yango tango a comprendre loko wana obie fona bangisa ye baba bimise balembonga kofi bake kote na mort Mobutu atindi bato ya sécurité bake kotala pena bwebu ebembe yango orkeze keko ba invokele ye babimisi ye pena moto mo orkeza moto te vrai moto asali nini abomba ba ebembezo voyager basoda bata sécurité wana pa batie bembe na cercueil ya ekende aéroport lobi bweba idingo siko lobi non ngande moto nazali conseiller à Lucifer il faut ngande moto baza na confiance na ngako leka non idingo ebana na Mobutu très bien olobi mais omoni série wana omoni te ke kati laki na top chaîne ezalaki kaka moko OZRT mais bapesi catch jeudi journée ya jeudi bato nyonso bazolanda catch meme na Brazzaville ezalaki ordre ya Mobutu lokasi po oyeba pourquoi ndenge wana profil nini ezalaki ozolanda c'est vraiment bato ya mystique bazalaki mingi te bazalaki ba grand maître ya mystique bazalaki à côté parmi ba grand maître wana edingo pa azalaki lwambo pa azalaki ebale mbonge pa azalaki ozolanda sikonde edingo aye kofungola obi tala eza bose voya tosani basodo bakende makambo baya sukoli bakomiso ale bokenda obakende bu lokwa isi basukola ye bango miso ebale mbonga za teke bengi eza ya solo ezeke kwa le bozonga nango boye komata bosiko yo la tribu ya kezeke komoto kozwa ndenge ni aseki obio mwende ka bokenda oluka ye wana flair o bomona kaliboso andako na eza nde so amoni bino bozo ya zomona bino obima pena liboso baluki ni flair boleke bolekiti bonsa libakata kaka flair ndo moni bakataka flair wana flair komotangisa makila gangani ya mibimisa babeta ye masasi ezalaki ndenge wana nde balembonga sana nini akufela ok compris je crois bien bandi kozokomi na suka ya émission biso mpona mokolo ya lelo tokotingela papa Vasco amekosona chrétien nyonso toatala biso kosambela mpe mpona bandeko oyo baza na makambo songolo bakala pourquoi pas et puis numéro de téléphone programme etonga mwa mboti na 2-3 personnes bandeko oyo toza na bango ensemble et puis prochainement tokoluka yo encore tozonga mpenza na témoignage na biso tokoka kosolola na oyo etali liwa moto akufaka na bozoba na bondoki na bagrigri na kisi akendaka wapi tokobeta badetail wana nyonso. Merci l'homme natinelo micro. Message ya makasi o na opesa na bana na Nzambe Zabu Nzamba lobi na Proverbe chapitre 28 verset 13 moto oya bombaka mabe na ye vi na ye etikalaka kobonga te me mutu oya bimisaka ngo na poasa pe atikaka yango ye wana nde azwaka mawa na Nzambe na beti sete
oza pasteur eza musala oyo nzambe aponeli yo to yo moko pe osepelaki osalela nzambe me okotisaki yango na bakisi okotisaki yango na bondoki okotisaki yango na kindumba okotisaki yango na masanga Yesu aye koluka yo renoncer soki omoni place okotika bakisi wana eza te numéro nange eza 081 43 30 475 eza na WhatsApp 081 46 14 476 eza pe na WhatsApp benga ngai nakoya na ndako na tokobondela nakobanga kutu temple wana basalela yo te nakokota tokotumbango tobondeli nzambe ekoleka pe na TVT eza na tina koleka na TVT lokumu ezalaka mpona bata mokili te lokumu ezalaka nde pa na nzambe programme église ezali mercredi à partir ya 16h30 vendredi 16h30 tozalaka na ba prière ya délivrance ya mabota dimanche tosambelaka de 9h30 à 12h30 9h30 à 12h30 tosilisi adresse l'église ezali Masina Petro Congo référence à Renzazi avenue Kutunga numéro 7 Kutunga numéro 7 olingi pe kolanda témoignage oyo obeti DVM Daniel TV osabone okomona témoignage okomona ba prière okomona na ba prédication nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokolobela makambo mosusu po bino moko bozomona ba pasteur o bazwa bakisi epa na ye baokoka koloba te or ke tangu o ba pasteur fo botelema na liloba na nzambe koyebisa na bandeko bakatiere o batikali na bakisi batikali na bondoki babongola mitema na bango bandima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi po bazanga bokonzi na nzambe te bazwa bolimbisa masumu me bozolo beloko moko te esengeli boyeba ete lo lezali ekotikala koleka te lifelo pe ezali ekotikala koleka te après vie oyo vie mosusu ezali bien aimé moto ayebi ngonga neti otango na ye aza te yo ozobomba masumu kati na bomoi na yo lisumu ezali lokola nyama oyo evandaka na kati ya lidesu yango nde bomaka lidesu yango pe koboma yo bien aimé se repentir renoncer mabe na yo Yesu Kristo aye koluka yo nzamba pambola bino soki Yesu azongi te tokutene monsieur koya elongo na Yesu Kristo amen. Oh,